Bandeko balandi Canal Kin télévision télé vérité tokomi na tango ya lolaka la mwasi. Lolaka la mwasi ya lelo tokoloba mingi makambo oyo etali association Ngbandi. Pamba te na association wana ekambami bongo na mama. Yambo ya kokota vraiment na kata lisolo na biso na pesi bino baso mbote mingi. Pe nazo leka sikoyo kolakisa bino mama wana azali nani pe ye moko ayebisa biso soki azali nani. Mama mbote mingi na yo pe boye bolamu na kati ya Canal Kin télévision. Merci mbote mama. Mama ekozala malamu ba ebanso bazolanda biso baye basoki yo zali nani. Okay. Kaka ndenge uti koloba nga na ali d'abord kombo nanga ezali babenga kanga mingi Ali. Ali lokola Mohamed Ali. Kombo nanga nyonso ezaloko ezali Ali Dele Kibango. Ali Dele Kibango. Nde wana kombo nanga. Malgré tout ozaba mapasa mengai nde kombo nanga Ali Dele Kibango. Alors, quand on est oloba, on ali présidente du comité exécutif national et association culturelle Ngbandi. Nde lelo na yoka kipe lolaka. Lolaka ya mwasi oyo beta kambela. Et sepeli sipe ngai ya muna senga kipe ngana leka tosolo na yo. Merci beaucoup bandeko batali bomoni. Mama oyo toyambi lelo apesi kombo na ye mama babengaka ye mingi mama Ali yende moto azokamba association wana ya Bangbandi yango lelo namonaki ke non mama oyo azomema mwa mokumba munene bongo na yamba ye na tuna ye ayebisa biso association wana ezali ndenge nini. Mama Ali mama esali mwa mikolo ebele toyokaka pe lisolo lisusu ya association Ngbandi culturelle bo toyokaka te. Ebandi ndenge nini puisque ba notable ya Bangbandi bazali ba papa mikolo bazali mais yo par rapport na bango oza jeune eloko nini etindi yo po kota likambo oyo. Na banzi mama merci pona mutuna wana. Na banza nde balobaka mwasi ya moke alite mwasi ya moke ya alite. Ata ona mboka o babota kaza na 14 ans aboti babenga ke mama na kanisa ke pona nga na moni ngonga ngo esi ekoki mwasi aza intelligence ya mokili. Lolenge yende ala kisaka bana le premier pas et le premier mot. Ngonga ebeta ki ngai ba notabilité wana batali pe nyonso bamoni ke non esengera kinano to pesa nano mama oyo. Yango wana na kanisi sagesse evandaka na kati na mwasi. Nde bapesinga eloko oyo lokola bapesinga okomona pe tokotala nono lenge yango ndenge kokendela malamu mingi ekozela pe malamu mingi banda to bandaki tozoloba kaka association Ngbandi association Ngbandi malamu mais comme une association na bino wana kombo na yango ni tozo benga kango association culturelle Ngbandi na sigle tozo benga ngo Mbia association Mbia ingolo bake na lobby Mbia na Kingwanzi na Ngbandi na langue Ngbandi Mbia lingi koloba mbinea donc c'est-à-dire na lobby yango wana toti yango kombo association culturelle Mbia wana ezo regrouper ba 9 espaces géographiques o epai wapi Bangbandi bavandi. OK. Bon mama association Mbia ndenge lobby ebotamaki mukolo nini pe siège nango ezali wapi? Association oyo ebotamaki na 1997 pene na entrée ya AFDL bongo ekambamaki me pusaki musika te tango AFDL ekoti ba fondateur o bayalaki na makanisi ya kobongisa association yango bayangela yango tango pe makambo ekokoya mingi ba retrouvaki na exil misusu ba mingi pe bakufi bongo pe misusu batikalaki bakotaki na bo politique bongo tango bango bakoti na politique
moyen association etambole susu malamu réalité tolobako elalaki ka moi mais tango elali jeunesse aye kovanda après plusieurs années baye kokanisa babino basollicité bapesi plaidoyer na bango na ndenge esengeli epai ya quelques notabilité oyo batikali nayo na bomoi baexplike baconvaincre bango ngai mpe nalaki de la partie tosololi bandimi nde bazwaki association wana d'une manière transitoire bapesi na bajeune balobi bapesi bango objectif balobi bon lokola bokamati yango esengeli bozwa momatanema bobongisa biloko ezalaki na kati wana soki ya kosala mwa bamandema mosusu mpo tozala lolenge na oyo mobeko elobi bongo totala ndenge ya kosala élection yango wana mpe depuis 2020 association elamukaki bajeune wana mpe bakambi yango tolobake bapesi mpe bango donc objectif bapesaki bango ya kosala baamendement ya statut esalamaki nde mokolo ya le 1er mai assemblée générale oyo esangisi bangbandi nyonso evandaki bongo mpona koluka moto nini oyo akoki koyangela communauté association ya kosalela yango na ndenge oyo esengeli nde bango bamonaki ke esengelaki bapesanga ezalaki le 1er mai 2022 oyo. Ah mama bayokani baponi yo me baloba basi batonga mboka te yo kokotonga mboka eza lokuta wana eza babiloko esalaka nakanisi basalaki mingi mpona kodekuraje basi nzoka nde mwasi aza na makambo ebele kati na ye oyo akoki kotonga eza nde kozanga koyeba. Merci mama. Bongo siko siège na bino ezalaka wapi? Tango siège na biso toza na siège mibale. Siège administratif eza na immeuble Sabena en 2e niveau. Bongo siège secondaire pour la question ya ba espace eza na Riviera 29 na ma campagne. Na ma campagne. OK. Na osenga na réalisation atiela biso nanu mwa illustration ya ndenge bapesaki mama kibokonzi na ye po abana ko gérer association culturelle oyo babengi yango Mbia. Mikia matinipi hembio kama euro. Longtemps marginalisés depuis plusieurs années, les ressortissants de l'ethnie Bandi ont décidé de faire entendre à nouveau leur voix. Ils se sont retrouvés le week-end dernier en l'espace Roméo Golf dans la commune de La Gombe en assemblée générale de l'association culturelle Mbias Bel qui regroupe toutes les communautés Ngbandi. Et à l'issue de ces assises, présidées par le coordonnateur sortant Maurice Ngemale, un nouveau comité de direction a été mis en place avec Madame Ali Dele Kibangu comme présidente nationale, Robert Zagui Telobé, secrétaire général, et Floris Yambongato, trésorier général. Dans son mot de circonstance, la désormais présidente nationale de Mbia, Madame Ali Dele Kibangu, a dit placer son nouveau mandat sous le signe du dialogue tout en invitant ses frères et sœurs Bandi à faire entendre la voix de leur communauté afin de retrouver leur dignité dans l'amour, la concorde et l'unité. Très vivement que les Bandi retrouvent leur dignité. Leur dignité. Dignité dans l'amour. Dignité dans l'unité. Dignité dans la cohésion. Dignité dans la coalition d'intérêts communs qui est, n'est-ce pas, le développement durable, notre cheval de bataille. De son côté, le président du comité d'organisation, Maître Poma Alamubanga, a invité la nouvelle équipe dirigeante d'Mbia de fédérer tous les Ngbandi et de travailler pour l'intérêt de toute la communauté. La nouvelle équipe sera appréciée à l'œuvre. Pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer. Nous allons voir comment la nouvelle équipe dirigée par Madame Ali Dele Kibangu va se comporter. Mais notre souhait, c'est que l'équipe fédéralise tous les Ngbandi, réunisse tous les Ngbandi et travaille dans l'intérêt des différentes communautés Ngbandi de la RDC.
Il faut noter qu'un appel de fonds a été lancé séance tenante par la présidente Ali Deleki Bangou pour la relance des activités de l'association culturelle Mbiasbel. Un appel de fonds qui a eu un écho favorable auprès de certains membres qui ont déposé leurs contributions dans les paniers apprêtés pour la circonstance. Bauti kolanda na bilili ndenge ezalaki sortie officielle ya association Anambia bomoni mama présidente aza entouré na ba papa ebele bon nayeba ke mama okoyika piko na kati ya mibali po mobali soko zo diriger bango il faut za makasi oza makasi mama ngana bato bayebi nga bayebi ongana zalaka namoni ndenge balobaka chaque existence au monde est une mission na kati ya mwasi nzambe pe atiaki une mission bongo pona kosalela mission apesaka ba capacité na batu nyonso nakanisi naza nango makasi kati na ngai nakokoka bango nakokoka yango eza esengo mingi parce que lolaka la mwasi esepelaka toujours ba mama oyo babundaka ba mama oyo bandima kozala ba mama leader ba mama oyo baza na conviction que non eloko comme na zwi yango na kokende liboso mama longo ya mingi ndengo ndimi mikumba wana nzambe abatela yo okende liboso. Merci. Tosuki wana te mama mutuna ezali kaka sikoyo ndenge siège na bino eza administratif na oyo ya secondaire wana bo se réunisaka chaque fin du mois ou bien après 3 mois ou bien beaucoup na ndeni na gouvernement mususu mutuna mutaza na vision na ye mais oyo eza gouvernement ya mwasi oyo atongaka soko bando tonga ndako tonga ngo te lelo tongi ozeli 3 mois oyo ya gouvernement oyo na kosi yo te mama mikolo nyonso tu ezotongama donc tokutanaka donc na ba moyen nyonso tokutanaka réunion ezali bato baza na permanence bayali bazosala musala atanga naza na bureau nanga parce que nga na AP agent naza directeur na SNEL et ata naza na bureau donc oza mama oyo o mesane ko commander soki na vandi nyene mosala moko nga akoka te faut pesa nga ata 5 bongo nyonso nazo simba na simbi kuna na simbia nde na yoki malamu mosala moko na koka ngo te. Merci beaucoup mama siko banda bo bandi et umelisu mingi penza te eloko nini bosibo réaliser na association Mbia bosibo réaliser nini. Merci mama nakanisi o eza patrimoine na biso ba oyo bayangelaki Mbia liboso batikeli biso tango susu okolinga oyeba eloko nini batikeli biso na kati ya patrimoine wana Asbel so mukanda o tobenga ngo ba nini disposition statutaire o batikeli biso ya patrimoine na biso ya bangbandi et tango bayeko amande yango nga na zwi yango na maboko pona nga eloko mutuya e ali lokola instrument d'expression ya bangbandi et pa wapi oyo tokoki kolobela makambo etali ba développement na biso ba valeur culturelle na biso nyonso mais tango nga na kamati yango nakanisi oyokaki ndeko wana azalaki koloba ndeko wana azali maître avocat kuna bisiko moni omonaki ba député puisque même ba sénateur même makamoso ndenge lobi na lifalase balobi yango na lingala te balobi yango na lifalase balobi nanga bapesinga mission moko munene ya ko fédérer bangbandi nyonso o baza na espace 9 entité ya bangbandi oyo yebi wana na ba o baza libanda na ba o ba ya libanda ya communauté ngbandi na libanda benga président nango pendant 3 ans mandat à 3 ans oyo ba mandat ezali 3 ans renouvelable bakotala soki bamoni oyo tozali ngana nde na bandi musala boye to bandi musala na ko préparer mbala moko relève biso il faut kofungola motema po eloko eza patrimoine munene to kolengela ngo lokola liki esengeli na memango malamu ndenge nazo mema déjà jeunesse baza pembeni nanga onga naza kolakisa bango ndenga kotia makolo po soki nga na bimi
mbilinga ezala te bakende be na liye nango wana nde devise biso tozwi yango elingi koloba ndenge boko stati na bino bosali yo ndenge misala kobanda kiler mande kosila soki bako renouveler yo o continuer soki pe bako changer yo ba o wana ba continuer oyo aussi obandaki eza bongo parce que wana ezali assemblée générale moto ko décider mais ndenge na bandi musala kaka ndenge yo omoni balobaki nanga mission ni na fédéraliser bangbandi bongo ko fédérer bango ezani ressources humaines na ngai nde bangbandi fona mona bango na kanisi première activité na ngai après 1 mois donc na mois de juin le 1er mai ba tiengai na assemblée générale et elle a qui sorti officiel était mezaki assemblée élective nde ba pesa ki ngai pouvoir wana tango na kamati baton na maboko na ngai na lobi te balobi na fédéré bato yango na ko fédéré bango senge na mona bango yango nga na imaginaki ke na sala activité oyo ko benga bangbandi ba ya bisika ba ya na mona bango ba sadere bazwa adhésion na bango alo batenga na mongbandi na zangbandi akomi kombo na epe andima kuna ka ko banda ko futa cotisation na e volontairement nde yango monaki pona ko sala yango il fallait na tia ba stratégie na kanisi oyo moni nyonso wana pona ko promouvoir ba valeur culturelle à bangbandi tozana ba art culinaire tozana ndenge ya biso akolela ndenge na biso ya kobina yango wana na tia kinga habite nazwa makanisi ya kobina na biso eleili na biso na sangisa na yango bongo na benga bango na mbela baya awa tokutana tosolola yango omoni kolongwa mai na fin juin le 30 juin na bandi activité wana ya 4 jours omonaki wana omoni tosali yango baye pe bami komisi bato nyonso ba notable nyonso ba sénateur ba député ba DG ya ba entreprise ba ex ministre ba ministre honoraire ba gouverneur honoraire ba militaire tout parce que eza nango a politique ba pekisi mutute ba yoka kimbela na esepelisa ki bango penza makasi na regretter lokola baninga mususu lokola babino bokoma kite ke ezali kaka empêchement ebele o bayaki te bazwaki empêchement na kanisi na mbala ya mibale bakoleka ba oyo bengaki bango liboso ebandeli ezalaka bongo me namoni mpe bouti kozwa gouverneur ya sika na nord ubangi esali yo ndenge nini eza esengo kutu nde yango nazoloba mission baye kopesa ngaka bena ngongo oyo élection epesameli wana na kokamata penza yende na nzoto po nord ubangi banda makambo ebandaki na kanisi oyokaki mbilinga yalaki kuna makate yalaki lelo batumbi pine lobi kuna batumbi yalaki malamu te nga nazoko profiter na occasion kolobaka nzambe penza asali kitoko bana nord ubangi ba député ya nord ubangi nyonso bapesi confiance na bango na excellence gouverneur na biso ya sika Malo Ndimba Mobutu. Donc confiance au bapesi eza pesi ngopona tina na biso nde eloko eza malamu to sangana penza biso nyonso lokola bapesi biso mission wana toza na bomoko na sima na epo ete totombola pe province na biso. Merci Mama Ali. Est-ce que na kati ya association na bino boko sepela pe un jour bozwa soutien ya ministère ya culture boza pe na ba makanisi wana? Mais biso tozali communauté lokola ba communauté nyonso pourquoi tokoki kozwa yango te soki peut-être tozalaki kozwa pe yango lokola baninga te parce que totelemaki te nakoki koloba mais lokola biso totelemi et ali na yebisi yo ke association ezali siko instrument ya expression na biso soki biso topusani te bakomona biso ndeni soki tolobi te ke toape na bosenga bakopesela biso ndenge nini nakanisi bazui tozui bambia bangbandi bazui interlocuteur nango et ezali structure ya association oyo poto pousa na pe pembeni ya ministère ya culture to pesa pe bango baposa na biso tokozanga pe kozwa biyano te.
Merci maman, merci. Eza esengo mingi. Mama, bongo pona ba ressortissant bandi, hein? O pe bazana ba moyens financiers, hein, koleka. Ba kokipe ko soutenir bino ou bien bango pe baba no pesa ba cotisation na bango lokola ba membre nyonso ou bien bango pe ba ozana ba enveloppe moko spécial pona ko soutenir loko ngo kende liboso. OK, bon, biso to talaka nanu wana te. Totala ki lokola totie cotisation na biso ezali trimestrielle. Bango bakofuta lokola bato nyonso. Mais soki asimbami na oyo penza o tozoloba parce que tozobetela ngo 7e mikolo nyonso. Ba objectif yo biso tozolanda lokola ezali noble. Akoki kozala insensible te soki azali autorité azana mbongo akotia maboko po totonga mboka na biso po makambo eza ebele tozo se battre tolobaki kuna ke tozo se pour na développement durable na mboka na biso. Donc ils sont les bienvenus ba ya nango po totonga mboka malamu ndenge bobandi sikoyo hein bobandi kalate. Est-ce que beaucoup tani pe na moi ma mikakatan pour na makambo so mikakatano pe zanga te? Est-ce que beaucoup tani pe na moi mikakatano ya mike na kati ya organisation yango oye sali ke bo raisonner ndenge ni boko ko sala singa? Mikakatano oui mama ndenge pe bato banso balobaka. Menga na zana leadership ya eloko yo na ndimaka penza makambo ya koloba mikakatano mingi te wana ezoko engagé ngai ngana yebaka ke mikakatano pona ngana ezali contrainte nde babengaka ngo na français na li falasé mais sens managérial pona formation na ngai il faut na yebaka ndenge nini na ko contourner mikakatano yango wana na tia kango penza liboso te donc mikakatano ate ye koto na gauche na ko beta na droite na ko nyata na ko bima. Oh mama solo mama lola kala mwasi. Mama bongo sikoyo association na bino mbia bino boko se limiter ka entre bino ou bien boko zape na collaboration na ba association culturelle mususu. Par exemple, il y a Baluba, il y a Katanga, il y a Bandundu, à la longue, beaucoup d'appels en collaboration na bango. Eza bongo, parce que tozaga be peuple mon côté. Mboka ba kaboli nde ko kabola. Mais oto ko salawa, soki eza ya malamu. Bande ko pe o ba otala biso ba ko ki pe ko copier yango. Soki pe to moni ya bango malamu to ko ki ko copier yango. Donc synergie wana eza mabete yango nyonso ka ezo sala poto tombole ekolo. Osikoyo ndenge bovandi awa bo implanter yango awa ekosuka awa ou bien pe na bamikili mususu ya musika bango pe bokozala ke toponi oyo azo représenter biso na isika songolo oyo pe azo représenter biso na commune boy oyo pe azo représenter biso na Asie, Amérique, Europe, hein? Ok. Est-ce que makanisi wana pe ezali? Makanisi wana ezali pe limbolami na kati na buku na biso tozobenga ngo statut. Donc toko kende ezali na ba o toko sala sur place awa na province na libanda nyonso bango nyonso baza concerné tozoko kende nango déjà ndenge za awa malamu nde mundela sali biso malamu atieli biso babiloko bazobenga ngo ya nouvelle technologie de l'information et de communication nyonso tozosala wa à la minute baza au courant pe ba misusu baza na mikili ya poto baza déjà adhéré basadere kaka par allo basadere kana allo yango wana pe ba makambo etali bo nyonso eza ya koloba wate nakanisi en bref nyonso wana elimbolela mina kati na statut to kosalela yango. Ok, merci beaucoup maman. Na kati ya association culturelle na bino wana otanga ki makambo ya babina est-ce que boko banda pe ko lakisa bato ndenge ya kobina ndenge ya kolamba eloko nini bangbandi baliaka ndenge nini basalaka ndenge nini balambaka boye tant pe ya kolakisa makambo wana pote bana oyo
bazoya na nsima mpona kozwa relève bayebake na mboka na biso toliaka boye na mboka na biso tolambaka boye na mboka na biso tobinaka boye neti nga nayebi nanga kobina te il faut y analakisa ezali prévu parce que tosalaki yango na baobjectif na biso à court terme à moyen et à long terme mais oyo ezali mpenza à court terme totie yango na kati moko mibale na kati ya objectif à court terme tokanisaki tobanzaki bana na biso oyo babotami awa baza na mboka te o to peut-être mama to papa azalaki mboka mosusu mpo mingi bamama nde balakisaka bana lokota bayebi yango te me bakoli baya na bosenga ya culture ya mboka na bango parce que soki yo cordon na yo soki ekatani na culture ya mboka no oza moto te balingi koyekola yango tozwi badisposition mpo toya na classe moko kuna na Kasavubu ekole yali bango bazokota na Kasavubu na avenue nini opesa adresse na lisala numéro 22 lisala numéro 22 donc inscription ebandi so bakomi mingi surtout na bavacances awa bakokende koyekola yango baoyo mpe bazolinga bazali koyekola lenge lenge nde nini baduma nde nini ozoloba lenge baduma bato bazolanda bayebi yango te il faut expliquer biso toyeba mabina yango ezaka mibale eza sorte mibale mosusu babinaka yango na mokongo mosusu babenga yango babinaka yango na mapeka yango wana nde différence yango eza mabina mboka na biso soki na lobi mosusu babini na mapeka mosusu babini na nini na mukongo eza bozoyoka mapeka mukongo mosusu bazokonyoma mpe yali yango wana nde mutundo otunaki nga mokolo ministre ya culture akoorganize baculture ekutana bokomona baexhibition ekozala kuna nazanga te il faut na vivre yango live il faut zala ekozala malamu mingi mpo toyebaka ba mutualisation mpe yalaka malamu tozaka be ekolo moko bon mama sikoyo na kati ya baassociation na bino wana nyonso objectif na bino ezali soki okopermettre nga nazonga lisusu moke nsima na ya na objectif zonga mokolo bokodécouvrir eleli ya bangbandi nakanisi bato babelaka batension o balelaka bayibaka biloko na nsima mwasi ake kolala ake koyiba alia biloko ya mungwa makambo wana ekosila toza epai na biso na bavariété ebele ya biloko baliaka yango na pio pondu ya malili pondu ya masangu nga nayebi kaka baluba nde baliaka pondu ya malili ya masangu na bino mpe boliaka pondu ya malili potage olamuki na ntongo oliomela ti bapotage tobengaka yango ngukasa epa na biso wana osala ya mboma na ya makemba basali nango na nguba mungu ekota na kati te donc bato oyo bayebiki bazalaka na problème ya tension oyo bamungwa bakoki koya bakomona yango mokolo bakolia bakosepela nango makasi bona longo wana na ye na objectif bon mama nzela nanu moke nasenga na réalisation mpo olobi makambo ya bilei olobi makambo ya boye réalisation atindelanga nao baimage oyo mwa ndambo ya babiloko ezalaki peuple oyo azolanda culture ngwandi bamona yango Songo itambi atangambi na kozo ko igbo songo iduo songo se dai bana ko igbo songo iduma ata tunyi na nyiro tanyi na nyiro Ami dunga bekeke songo dunga bekeke Soko tene kambage, si gingo na tetite, si nyongo na samba. Fami tene kambage, si mungo na yesi zwa. Aduma songo kagbe se mai, bon songo ituma. Aduma songo kagbe se mai, bon songo ituma. Songo se dengwala iko iko songo ituma. Aye, ayabwa. Aye, ayabwa. Bama nyita zono piti zoko zono futa million wala milliard ko nyita lo kiri mo ya baba tumbi meme mo to ba mo ti mo kumbi gom mo nyita mo lingi mo ti kiri ngama o sei dai ngala le ko igbo songo iduo sei dai ngala le igbo songo iduo songo itambi
famite kambage chimungona yesizwa ano duma so ga gbese me Bandeko batali bolandi bomoni nakanisi partout oyo bangbandi bazali bazwi mwa implice na bango mpe bazosepela babi bakanisi bamboka na bango baoyo mpe bakoma na mboka te bazwi mwa implice na bango. Mama Ali sikoyo na kati ya makambo nyonso osali wana eske na adhésion après adhésion wana bato bakozwa mpe bakarte carte oyo ekolakisa ke oyo aza membre oyo aza boye na kati ya association eza bongo parce que sensibilisation tosali na kanisi tosali musala mingi te mais bango moko bakolo donc ressources humaines bangbandi bamonaki ke non eza important ke bango pe bakutana lokola ba communauté nyonso bongo objectif ya ba association nyonso ezalaka nini ozwi okomi membre effectif en fonction ya bacontribution na yo et soki ozofuta bakoyeba ndeni fo ozala na carte na yo mokolo mpe likambo ekozala lokola baassemblée mosusu ekobanda kozala soki tosala assemblée élective oyo akokɔta kati na kati eza kaka oyo afutaka cotisation soki tolobi ke association ekomi instrument d'expression na biso mpo ya koloba liloba moko ifo baba boyo oye oza mongbandi wilakisa biso carte soki ozalaka en ordre ya cotisation na yo nde topesi yo droit ya koloba soki eza te okoloba eloko te parce que yo ozosunga association eke liboso te toza na bacarte soki bazwi adhésion topesi bango bapesi biso barenseignement na bango nyonso topie bango carte na bango malamu kitoko mingi. Mama tokanisi ke ndenge bobandi eloko oyo ekosuka na nzela te puisque bamama bazalaka mwa makasi malgré babimisela biso ya dage oyo mwasi atongaka mboka te me basi batongaka mboka. J'espère ke ekosuka na nzela te ekolimwa te ekozala na continuité nango. Mama makambo wana eza pasi bakoko décourager biso basi te po fonction biso tozalaka nango ya ebele soki na tangi yo moko wana oza sentinelle na ndako bato nyonso balali pongi yo sentinelle yo oza mama oza ménagère yo oza épouse ozosala makambo nyonso oza travailleuse ozosala nyonso ata bandimi biso te ata baoyo bazoloba ke bamama baza libanda na balabala ata ake na balabala boti mwana atebokaka ye te aza nango kaka na mokongo na ye donc eloko oyo namoni ebotami na mwasi lisusu mpona 2022 totala ndenge azokende toloba mingi te oloba mingi te tozela totalaka misala ndenge kosala ndenge balobaki totala nano comment l'équipe de mama elle va se comporter koyokisa bamama soni te ndenge ozoloba mpe esala mabongo mpo soki oyokisi bamama soni mibali sikoyo bakoloba voila botikaki na maboko ya mwasi yango ebebi soki mobali asimbaka mbeke liboso ekozala kaka bamama te na mibali bakozela me bayebi ke mama oyo atelemi wana akoyokisa bango soni te nakoyokisa basi soni te nakoyokisa mpe mama dynamique. Merci maman. Objectif. Objectif na biso ya liboso ya ko promouvoir ba valeur culturelle na biso. Nakanisi soko tali yango na bilili to tala ba valeur culturelle na biso. To lakisi bileli na biso, eleli na biso. To lakisi ndenge babina kaipai na biso. Wana ba valeur na biso eza ebele. Et puis soki temps ekozala to ko lakisa ba innovation ebele o bande kona biso pe basali na mboka na biso mbala sima to etale yango batu batala yango ya mibale ali ya ko sala ke to sala sensibilisation pour to mettre bangbandi nyonso bayeba ko esengeli bazala esika moko pona ko développer mboka na bango biso to ya awa mingi baye na bipai bazwa ba maplome
naloba diplôme to ma polome na lingala balobaka bongo ma polome eza ata ma polome na polome ebele bavandeli yango awa na ville na kati ya ville bazonga esu na mboka te bitelo oyo eteyaka bango batika kuna esi ebeba banzela eza te bahôpital mpe kutu epasi non tozonga nsima makasi eza kaka na province na biso te mais esengeli tozwa conscience na yango nde tino tolobi ke tokobanda kosensibilize makasi mpona ntina ete biso nyonso lisapi moko efukolaka elongi te ntango tokosangana mpo tokende kodevelope mboka na biso. Alors objectif oyo mosusu ya makasi mosusu eza ya misato yali mpo to na kati na union fait la force wana tokosala défense ya baressource na biso nyonso ezala ressources humaines ezala ressource naturelle lokola te likambo ya mabele il faut peut protéger yango me oyo ya minei na kati na statut ndenge ekomami nalingaka mingi kotia ye na kati ya statut comme objectif te ekomami kuna mpo na ngai yali mission ya kofedere bangbandi donc baoyo wapi ndenge natangaki lokolo omonaki wana babuzi abuzi bujala businga monga mobai yakoma wapinda badolite kota nyonso tozali boke soki na tolandi bien bangbandi baza kaka na nord ubangi te baya mpe na sud ubangi bangbandi mpe bayali kuna baza na ba uele nyoka tobengi monga ozomona. Alors na nini na kandambu nord ubangi na businga par exemple businga bangbandi bayali wana budiala bangbandi bayali wana nde oyo kokamata penza parti oyo ya nord oyo ezali badolite kota koli mobai mbongo ozwi yakoma ozwi wapinda ozwi abuzi voilà. Ok, eza esengo mingi bongo projet d'avenir ni bozana mama mission bapesinga kabakata mission ozokoyoka ya kofedere kotia bato wana nyonso espace wa 9 entité wana na bao bayali awa na mboka mission wana monene wana nde projet ya liboso parce que tu ne peux pas gérer ce que za na ressources te mission eyali vision yango bapeseli biso au travers nini statut espace expression mission na wuti kotangela yo ba objectif pe na tangi mais ba ressources oyo basengeli osangana na bango po eloko ngo esalama ifo nanu kozwa bango liboso nde nakanisi ane na ngai ya liboso ya nanu nazana nokoluka bango bangbandi yango bayali wapi nakamata bango namona pe esika baotia effort na bango po soki batie effort te nga kokosa mosala yango te nde nakanisi. Mais ipare bangbandi pe baza ebele na Centrafrique po oyo ozwi eza oyo ya mboka na yo na Congo awa mais bangbandi ebele baza pe na Centrafrique. Est-ce que un jour bokosala mwa rencontre moko boye bobengi bango bien bokepe kotala bango po bo développer culture na bino? Est-ce que bangbandi o baza awa na o baza na Centrafrique baza na culture ka moko? En tout cas mingi ezaka culture moko ezala ba oyo bayali awa na Centrafrique ezala mukolo ya banini na biso bango pe bayalaki bangbandi oyo bayali na République ya Centrafrique oyo bayala na Kinshasa awa bayaki na sorti na bino bayaki mais eza eloko eza retrouvaille monene ozomona yango mokeme eza likambo monene mama sikoyo adhésion wana soki bo avant osadere il faut contribution na ezala il faut contribuer parce que okozwa carte adhésion wana yali kaka ozo remplir ozo pesa ba renseignement sur yo na composition ya yo na famille na yo alors tango sali bongo po oyebake toyebake yo ozali membre parce que but yali oyepo na osadere po comme membre effectif or kozala membre effectif ezo pesa droit ya koluka ke otia cotisation bo so otia cotisation ba okoma wapi ba okoma na sima carte na yo ke yo kotizaki mbala moko mbala mibale to mbala misato omoni nde yango tina wana cotisation donc adhésion eza ko s'accompagner directement na contribution pour ba pesa yo carte na. Merci beaucoup maman pona kolimbolela biso culture na bino ngwandi
émission ebandi kokoma na suka. Okay. Liloba nini ozana yango pona koyebisa bangbandi nyonso bazolanda nayo ezala ba o basi ba adhérer ezala ba o ba adhérer namte liloba nini ozana ngo pona opesa bango et tant que présidente pona bangbandi banso na isengi na bango ba simba ngai. Ça veut dire batindika ngai. So e batindiki ngai naza lokola wagon okoya te na koya te tango na kotindika wana na lingala bayebi yango mutu ya train lokola bapesi ngai baton nango na komi mutu ya train na bango mais ba benda nga nazo benda bango pe ba s'arranger vraiment ba s'aligner sima na ngai pona yeba ke tozokende nzela moko. Alors ko sunganga kotindika ngai oyo yali cotisation na bango eza na ba misusu tolobi te tosengi yo te oyela biso fortune na yo ata oza sénateur ata oza député ata oza ministre kaka ndenge tolobaki futa cotisation na yo okosepelisa biso soko omoni kokofuta cotisation annuelle te oza na mbongo futa ata ya 3 ans mbala moko opesanga makasi osa musalo na ana ebandeko kutu oyo susu bangbandi na espace bangbandi ngana sepeli di susu nzambe asabiso eloko ya kitoko tozu gouverneur oya nord ubangi aza ya nord ubangi ya poto zana ba peuple ya nord ubangi toze belé tozana bangbaka tozana bambanza tozana ba toze belé mais o nazo s'adresser sikoyo na bangbandi lokola nga présidence na bango français de balobi boy. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Totika kubeta na makofi à la tête pour mbaloyo to kende penza to s'aligner derrière oyo yo asi abimi peuple oyo peuple na biso to vanda esika moko nyonso to za to comme eloko moko na bangbaka na bambanza na bamono nyonso to sunga gouverneur na biso ya sika. Merci maman et kozala pe malamu opesa bango siko mbote na liloba suka na kingbandi bangbandi yonso bayoka yo aya tambi angbandi bibara kwe ayi kmati indali association te ikwe uzu ikmati inda koli wali tata baba mama ikpati da egwe uzu eleke kodrote développer kodrote imambi bibara iyo voilà bandeko batali wana ezalaki bongo mama présidente ya association Ngbandi oyo tobengi mbia oyo tokabolaki na ye lisolo lelo na kati ya lolaka la mwasi nakanisi bangbandi nyonso oyo balandi mama présidente na bango basepeli moto na moto azwi 1+ na ye eza mbala suka te mama abandi mosala sika mokolo baaktivité mosusu ekozala tokobenga lisusu mama aya kodevelope awa na télévision mpo baoyo baza mosika balanda bayeba ndenge nini musala ya association mbia eza kotambola bandeko batali tolingi bino mingi nde tokutani na bino vendredi prochain. Merci beaucoup na Primo, merci na Mike Kamwaka pe Kupa Rodil Wadio bayeba salaki ko bolanda biso na bilili lelo boyeba ke Canal King Télévision Télé Vérité eza pe na YouTube ba o ba raté biso vendredi ok na YouTube ofungoli Canal King Télévision Télé Vérité okomona ba émission na biso nyonso bandeko mbote mingi na bino pe merci beaucoup ya Rolanda Canal King Télévision Télé Vérité.